yenge keno nde nayebisaki na bato nyonso tobanda kosolola tobanda kosala live na biso chaque 18h heure de Paris précisément en Afrique je pense que vous avez 17h et na bamboka mosusu eza ba heure un peu différente et lelo tozolobela sujet moko tokolobela ngo parce que bato babengi biso babi tokabolaka baminiti ndambo po balanda yango nyonso bazwa moya ya comprendre yango mobimba parce que so tolobi temps molai miniti eza ebele ekopermettre bango te bakanga nyonso tolobaka miniti ndambo po barete na étape par étape yango tobi bon lelo tomeka mpe kosala video mo ya temps moke ya miniti mo moke baretenir et puis lobi tokocontinue parce que c'est tous les jours tosenga na bato nyonso bosabone et vous partagez et puis voilà oui et ça la vie les autres tozolobela sur Congo parce que belé bayoka kombo Congo tant tozolobela Congo oyo bakumaka yango na lettre K K-O-N-G-O Congo oyo bato nyonso balobaka Congo mais toyebaka te ntina na yango parce que eza kombo moko boye tozodécortiquer yango à 60% ou à 50%, l'objet peut te décortiquer sous deuxième partie, tu peux ça 4 jours, je te le verrai sur Congo, pour pas comprendre. Donc voilà. Alors, Congo, les lots, tout le temps, vous voyez Congo, bazomona RDC, bazomona Congo Brazzaville, bazomona Moukié, bayebi histoire, bazomona Angola, bazomona tout ça, les 3 Congos. Hein? C'est bien. C'est vrai, contrairement à Babinga, on a Congo ya Congo. Mais à la base, Congo Congo, ils ont une signification. Ils ont premièrement Congo, il y a Nzambe. Congo, ils ont Congo, il y a Nzambe qui veut dire l'être suprême. Au Boloba en français, à Zoloba en français, pour tout le monde a la facilité de compréhension. Qui veut dire la manifestation de l'être suprême. Combo Congo et l'Axili Soussou, la matrice divine. Combo Congo et l'Axili Soussou, le fait caché, tout le soleil caché. Combo Congo et l'Ingo l'Axili Soussou, Mouto Azali na connaissance ya Nyamo Babengingo. Nyamo Babengingo, autrement appelé soit les panthères noirs ou bien les léopards. Min Toloba, les léopards. Comme au Congo, l'expression ou la manifestation de la lumière divine qu'on appelle Moi. Alors, Tobandi non na Oya Liboso, comme au Congo, ezali comme ya Mozali Sinapso na Kombo Nzambe, parce que bako na biso kala. Mutu na mutabenga ki Nzambe na lolenge oye s'inspiraki na lolenge oye a comprenaki Nzambe na lolenge oyo ye a comprenaki to manifestation ya kibonzambe salama na vie selon ba circonstances moko boy oya kute na ngoto na libota neto na peuple selon ba réalité XY nde ba benga ki Nzambe bon na bandinga na biso. Alors Congo l'axini tant to lobi Congo c'est la matrice divine. La matrice divine Otolobara na géométrie sacrée to signifiant na chiffre auto bengi 0. 0 autokomara 0. Alors les 0 na mathématiques qui veut dire le néant, le nul. Mais na spiritualité chiffre auto bengi na kombo ya 0, ce n'est pas le néant. Ils appellent nulleté. Et chiffre 0 c'est la matrice cachée auto bengi la matrice divine. Pourquoi? Parce que quand on parle de la matrice cachée, il y a place où ma bombe mi ezali, place où ma secret fandi, place où ils sont impénétrables, place où ils sont insondables, place où mutakoki ko comprendre te maïle batami. Et en termes de lumière, ils sont expliqués dans la couleur noire, au bobeng na français les ténèbres, molili. Mon lili na forme et négativité te obo pesa yango de boloba monde à ténèbres, monde satanique et consort. Mais le ténèbre parce que dans les ténèbres personne ne peut pénétrer ce qu'on appelle le ténèbre.
la mère de toutes couleurs, qu'on appelle la couleur noire, ou eboti ba couleur nyonso. Otobengi, c'est la science de la connaissance. C'est le cachet que tu ne peux jamais pénétrer ou comprendre selon capacité aux anamou. Il y a même dans la Bible, dans la Genèse, otobengi na pendant la cosmogonie, la cosmogénèse, dans la Bible, dans l'acte de la création, balobi, au commencement, la terre était informe. Et la terre était ténébreuse, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle du ténèbres, ténèbres sont la forme et la modalité. Les ténèbres, c'est un enseignement exotérique, caché dans la spiritualité. Qui veut dire, place au secret, fandi, parce que la force, l'énergie, personne ne peut pénétrer, personne ne peut comprendre, personne ne peut définir, mutakokiko expliquer, la vraie nature, il y a Nzambi Mozali, Azati. Il y a en français, l'impénétrable, les cachés. Pourquoi les cachés? Pour secret, fandi. Il y a les ténèbres. La couleur noire définie parce que couleur noire est boti ba couleur ébélée. Et tu comprends qu'il s'exprime, tu as révélé lorsque apprendre la lumière moussous comme reflet, à s'exprimer dans la forme moussous, la lumière moussous. Nazaka a toujours une explication pour nous début pour comprendre. Alors, le ténèbre, la couleur noire, azali, tu ezali lumière moko cachée, impénétrable, insonnable, on mutako comprendre, on maîtriser. Ouais, batami, oh, secret, batami, oh, ezala kati moyen mutaye bezati. C'est ça qu'on appelle une Nzambi. Alors, mais tu comprenais rien lorsque elle s'exprimait dans le reflet moussous. Parce que la lumière, ezali, le reflet, il y a la couleur divine, la couleur d'origine qu'on appelle la couleur noire, le ténèbre. Tant que comme pembe, tant que comme jaune et comme nini, les alliés d'expression, il y a la couleur lorsque pèse lumière moussous, bah reflet. Alors, les alliés, lorsque la couleur noire qu'on appelle les ténèbres se révèle ou soit s'est révélée, na forme moroboui, ne boti ba couleur moussous, tu comprends que ah, où est ça jaune, ah, où est ça pembe, ah, où est ça motane, où est ça boy et consort. Donc même au moins même il y a moko ya ba définition ya kombo kimbangu et kimbangu qui veut dire la révélation des mystères cachés. Par exemple ne batumusu balobara Nzambi o amona na raté o apesa biso mukongo kopesa mukongo l'exité que roi abandonné mais abombama il s'est caché pour muta comprendre été mais alingi to yeba na moi mukie na il s'est révélé parmi nous yango ba bengi kimbangu. Apprendre lumière moussous. N'avez-vous pas vous comprendre. Alors, tant que qui révélé, Azaki les caché, l'impénétrable, c'est ça qu'on appelle le ténèbre. Alors, dans les ténèbres, il y a la matrice divine. La matrice divine est la mère de toute création, la mère de toute science. La mère de toute spiritualité, la mère de tout être. Ce qu'on appelle la combo ya Congo, la matrice divine. Place au marambo fandi, place au marambo lamba mara, pour se dévoiler et se manifester dans la forme nyoso automonara. Par exemple, to lali to lamu ki to moni nzete boti. Mais mutabwa ki graine moro boyete pour nzete bota. Mutaloni eloro. Mais subitement nzete boti et l'oro moro boye boti. Mais nini esali ke pon nzete ne bota. Mais peut-être pour expliquer on a science otobengi la botanique. Mais la spiritualité, il y a une énergie où ezali ko animer, ezali ko pousser, ezali ko sa force pour produire. Mais lorsque l'énergie on ezako lamba formule wane bota nzete, mutazo monate. Mutu moyen découvrir en wazati. La source de toute création, alors, tant que Azali Kolamba,
azali ko préparer le moropo bisoto mona mais na moment na bisoto yebité qu'est-ce qui se prépare ne ba bengi la matrice divine ne ba bengi la matrice divine ba koko na biso ba benga na kombo ya bunzi le néant moyen pour expliquer les athées place maïde na biso. Mais tu as une idée à expliquer selon compréhension de la circonstance. Lorsqu'elle s'est révélée ou soit elle s'est manifestée dans la réalité moro X, ton circonstance moro boy. Ne te pèse combo en fonction de la réalité, on a la circonstance. Tu as espace moro boy. Il y a la matrice divine qu'on appelle Congo avec K. Là, c'est la matrice divine, premièrement. Et puis, deuxièmement, Congo, comme Ezali, comme ya Mozali. Mais en d'autres termes, c'était une manière d'expliquer la lumière cachée qu'on appelle le fait caché, le fait sacré. Congo. Quand on parle du fait sacré, de la lumière sacrée, ou bien cachée, Ezali ko ramène biso directement la première explication dans ton pays, la matrice divine. Et la lumière cachée, la lumière sacrée. Jusque là, nous devons comprendre bien ça. Mais tous vous avez déjà une idée que vous avez un mystère moussous, vous devez maîtriser bien. Vous avez un mystère moko, ezali au-delà de moto na biso ya mayele na biso. Tous vous comprendre que ezali force moko tellement divine, to ko maîtriser en moté. To ko rappeler ko expliquer en moté. Pour te expliquer encore, il faut force et s'exprimer, tu se manifester les sous na ndenge moko boy. Pour te zala na idée. Yango ba lobi Congo comme ezali le fait caché, le fait sacré, toute la lumière sacrée ou bien cachée. Après balobi il se manifeste à travers la lumière de vie, la lumière de la vie, pardon. Alors, Congo ezali manifesté dans la lumière de la vie. La lumière de la vie, il y en a qu'on appelle Moi. La lumière qui donne la vie. Moi. La lumière qui donne la vie. La lumière divine. Et la lumière sacrée. Moi. Alors, il y a un petit comme Moindo. Oh, on a tozali Baindo. Pourquoi toza Baindo? Parce que toza le rôle à Moi. Ok, Moi ezali l'expression ya Kombo Congo, le soleil caché. Le soleil caché wana o ezali, to le fait caché wana o ezali la matrice divine, Mozalis. Mais lorsqu'elle s'est manifestée, il faut avoir forme, mon robot. La lumière divine, la lumière de la vie. Pourquoi? Parce que tozali batu, oyo tozali loko la moi. Pourquoi tozali loko la moi? Tozali loko la moi parce que bisonne tozali secret à vie, tozali secret à mokili. Parce que moi, c'est la lumière divine. Pourquoi tu bengs la lumière divine? La lumière, c'est la connaissance. On a maîtriser secret à bon moi, secret à vie, secret à mokili. Et batou, oh, bazali ko maîtriser secret à bon moi, to secret à vie, secret à mokili. Et ça batou bazal loko la moi, baindo. Et baindo on a espace na bango efandi na Congo. Place ezali symboliser na nyamoto bengingo, le léopard. Donc, biso, ba Congo, bato tofandi na Congo, bato tozali expression, to la manifestation. Il y a les grands mots, oto bengi Congo, la matrice divine. Yango biso pe ba bengi biso ba Congo, po tozali la nature, il y a la matrice divine. Po tozali une partie, il y a corps oto bengi la matrice divine. Qu'on ne peut jamais nous séparer, on ne peut jamais se séparer dans la matrice divine pour toza moko. Mais toza moko, il y a partie, il y a bonzoto naï. Alors la matrice divine, on a to bengi na kombo ya Congo.
comme tozali une partie ya nzoto na ye, yango biso pe babengaka biso ba Congo. Mais en réalité zali kombo ya Nzambe. C'est le soleil caché et manifesté, le soleil divin. Ce que biso bato babenga biso ba Congo, la nature na biso ezali la nature otobengi ya moi, la lumière divine, la lumière qui donne la vie. Donc qui veut dire celui qui détient la connaissance de la vie, de la nature. C'est lui qui est censé yako diriger, yako lakisa nzela, pe yako batela. Yango babengi biso na kombo ya moyindo. Fotoza lokola moi, la lumière divine. Yango na autre définition ya Congo, nde na pesa ki ba forme belé. Balobi o azali na maîtrise to na connaissance. Ya nyamoto bengingo, le léopard. Alors, pourquoi les léopards? Parce que belé balobaka Congo, domptable de léopard, Congo, mutoza lokola léopard. Mais la manière ya ko expliquer mo eza boyi. Muto azali na nature ya léopard. Parce que soto lobi to lokola léopard, to mona jamais ba poso na ya banzoto na biso ya ba tache ba léopard. Non. Mais plutôt tozali na nature ya léopard. Pourquoi nature ya léopard? Parce que léopard azani ya o asalama, place ya faut assujettir, à contrôler, à gérer, à dominer. Léopard wana bozomona. Alors, tozali na nature wana pourquoi? Parce que biso nde to telema na mokili, batu ya Yambo, Congo. Yo ba bengi biso bana ya mama Congo, mama ya Congo qui veut dire biso dem toza na origine ya existence na kati ya mokili. Les premiers à être existés na mokili, ce sont des Congo, ba kolo mokili. Jamais ba laksara nzela na kolo mokili. Po mutu yebi likambo lokola kolo mokili azati. Par exemple, yo nengo za na ndako no wana. Alors, mutu aza maîtrise. Tozo maîtriser ndako na lokola yo kolo ndako azati. Jamais mutu aza libanda to voisin na ako expliquer ndako na lokola yo. Non, c'est impossible. Po yo za kolo ndako. Ndenge mo pe na biso, biso ne ba kolo mokili. Biso ne toza na secret ya mokili. Biso ne tozo maîtriser yango. Donc, cela veut dire mutu akoki ko lakisa biso nzela te. Mutu akoki ko expliquer biso o ezali ko composer mokili azate. Boso tozongi na histoire, le premier à être civilisé ce sont des Congo. Quand on parle du Congo, c'est l'Égypte antique. Et l'Égypte antique, ezali Égypte, il y a nord et lelo. Mais l'Égypte, c'est l'ensemble. Il y a Afrique, nyo so place où efandaki ba yindo. Na contraire, on a surtout place où il y a ngo azala ki otobengi léopard. Et nous sommes les premiers à être civilisés. Bissonem tout instauré les mathématiques. Bissonem tout instauré la géométrie. Bissonem tout inventé l'écriture. Bissonem tout inventé la langue, donc Koloba, la science en général. Alors, comment va-t-on bon barreau avec sa bango lisusu makambo? Comment batu ya bongo bakoki ko lakisa bango lisusu makambo? Parce que toza banzambe. Banzambe ne babatelaka. Banzambe ne batongaka. Banzambe ne balakisaka nzela. Kongo azali nzambe. Lorsque vous allez porter combo ya mozalisi, automatiquement yo pozali nzambe. Il faut à la peine en nature wana ya kibonzambe o refléter yango na bomo inayo ton espace yo zali kofanda. Alors, yo mutoza censé ya relaxer nzela, to ya rediriger. Mais batu mususu ba ya ba komo relaxer nzela, batu mususu ba motangi ba komo relaxer spiritualité, ba komi kotangi sur la religion. Or que yo za religieux. Mais oza nzambe kolo mokili. Mais bato ba esima ba mo l'action ndenge ni basambela. Bato ba esima ba komi ko l'action nzambe. Bato ba esima ba komi ko tangisa yo ba mo l'action ndenge ya koloba. O perdre nature na yo ya Congo, oza lisusu Congo te. Parce que yondo za censé ya relaxa batu nzela wana. Parce que yondo mtoza na secret ya mokili.
Lorsque nous sommes dans la libota, na biso bobota mi 10, mais ils ont mutu mo bakoko baponi yende fata musa libota, yende mutu fa gérer, yende mutu fo asali sarabatu, yende fa za la chef. Ceux qui mutu ana télémité, toi fongwa mité, bino nyonso boza paralysé. Boko avancer té. Parce que yenda pona ma atombo la bino. Ceux qui mutu ana tombo mité, bino pe mo bo tombo mezate. Mais ceux qui yo oluki ozwa o ezali responsabilité na okomisango ya yo o mona ko matano mais comme na niveau mo okita okubambana po etanga mate pona yo eza makamu na oti yango moni kawo eza na mokili parce que ba botoli pouvoir akiyaya ya mona liboso mokili eza biso ba Congo ba Indo ba botoli biso pouvoir par notre ignorance po tozangi boyebi. Muto ayebi eloko te, muto azana ignorance, muto azali censé biso photo la kisanzela, mais akomi ko la exception ndenge osambela. Akomo la exception ki bonzambo eza ya biso te. Akomi ko la exception ndenge nini ya kotambusa mabele. OK, nyamo babengi na kombo yango, o azali ko composer Congo. Azali pe ko symboliser le pouvoir politique, l'autorité ya mabele. Yango so bozongi na Afrique, place au nyonso les pouvoirs politiques ezali symbolisé na nyamo babengi léopard. Au monde entier pas ba chef coutumier, ba roi ya mabele, ba chef de terre, ba là toujours posé léopard. Pour na signifier que bokonzi na biso et fandi na totem le rôle à léopard. Pourquoi totem le rôle à léopard? Parce que léopard azana pona ko nino ko chasser, azana pona ko dominer, azana pona ko diriger, azana pona ko relaxer makambo. Mais est-ce que l'élo, tozali ko refléter image wana? Est-ce que l'élo, bayindo, tozali ko vivre le kolango? Tout le monde a même équipe nationale à RDC, pas ça comme léopard. Ils ont 20 ans. C'est vrai. Comme on a Congo. Et comme il aura la sobriquet. Mais nature, il y a bango katina biso ezaliti. Alors, quand on parle du Congo, Tolobi Lisusu, l'écho, qui veut dire la connaissance, la maîtrise. Yango bimisi na kombo Ka qui veut dire l'existence de la vie, ou autrement la vie. Et Botini Yamoto Beningo. Donc Congo, donc c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui a la connaissance de la vie, c'est lui qui a la connaissance du pouvoir politique. C'est lui qui a la connaissance ya Kibonzambe. Parce que Congo est un combo ya Nzambe. Alors, Mouto a la connaissance ya Kibonzambe. Comment va-t-on l'accès sur Kibonzambe? Parce que Kibonzambe, ça l'a réimporté. Yo a la connaissance ya Kibonzambe. Mais Mindele va y l'accès au christianisme, l'accès au islam et consort. Ce n'est pas ça. Donc, Congo et l'accès Bongo. Alors, la lettre K, ezali moko, il y a des composants, il y a les divins. Il y a un bon ebandi na combo K. Congo, la lettre K, ezali moko, il y a des composants divins qui expliquent la divinité suprême, les divins suprêmes, les dieux suprêmes, le maître de l'univers qu'on appelle la matrice divine. On a expliqué les bandits du Congo. Autrement dit, tozali source. Il y a existence, il y a mokili. Congo. Obozo yokana comme Congo. Alors, imagine, biso, batoto fani l'espace babengi Congo, babenga biso bayindo. Bayindo po eza na pluriel, mais na singulier balobi moyindo. Ok, moyindo, et outi na kombo moyi. Moyi qui veut dire la lumière divine, la lumière sacrée. Et la lumière sacrée est outi dans le soleil sacré. Le soleil sacré, il y a un de Congo. Donc, élection, biso tozali bana ya Nzambe. Tozali bana ya Congo. Alors, mutu azali mwana ya mutuana. Ça donc mutuana. Parce que, paloba rankoyi, abota rankoyi. Espèce moko abota rara, mwana oaza espèce lokolayi. Donc, biso tozali le soleil. Pour la relaxer nzela.
Alors, Congo, qui veut dire le feu sacré, le soleil sacré, le soleil caché, le soleil divin. Yango boti Moi, qui veut dire la lumière divine. Moi, il y a un boti biso ba Hindu. Et autrement dit, Congo Ezali, c'est la matrice divine. Ezali pe le Dieu suprême, Kombo ya Mozali, le soleil caché, qu'on appelle Nzambe Mozali. Donc voilà. Et là, on a besoin de partager de l'eau. Il y a un pour réclamer tout ça la minute mouké pour la compréhension. Donc, ce que vous comprenez au tiki questionnaire, comme d'habitude, tu répondre. Donc voilà. Ma cour bazabino.